Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Bonjour, on a vu sur fidèle internaute na Katika télévision. Ils ont vraiment plaisir makati ya kopusana na betandomiki na bino pour na kosola na bino pe ko la bino makabetali actualité politique ya poko la biso comme d'habitude ndemo misala ko yamba yango na betandomiki na bino directement na profiter ko pesa ba meilleur vœu ba bonne fête de fin d'année na bande ko na biso nyonso bazali ba abonné et puis na ba fan na nyonso na pesi bino ba meilleur vœu na bino ba bonne fête de fin d'année à vous en passant la danse on pesa ba mbote na ba Colossian papi kelina rifan ki sombe na bosante mon vieux Lucas Jésus na kati à Londres na bosante mama Jelinda ya Kaembe babi futur député na 2023 bambote sike zwamio na bosante susute Dudu Kandolo na kati ya Canada fidèle internaute le tozali na mona mboka Ange Kashila o bomoni était ma mikolo ebele tozali ne tout le monde vraiment azali très fâché par rapport à makambo évolution ya mboka la biso ndenge tali ko évoluer mais tozali ne to na profiter pe bien avant ya ko souhaiter joyeux anniversaire parce que ezali mokolo mbota mwana ye déjà mona mboka mbote na yo et puis joyeux anniversaire. Merci Ndeko, mbote pe na bandeko nyonso oyo bamesana kolanda ngai Ange Kashila et joyeux anniversaire na nga moko les 12 ndeza mokolo na nga merci. Merci beaucoup mwana mboka tokokota directement mwana masolo na biso mwana mboka tozali komona évolution ya mboka na biso to pe justice ya mboka na biso ndenge ezali kotambola tomonaki libération ya Vital Kamerhe tout le monde qui va condamner qui est na 20 ans d'emprisonnement et par après bah qui ko réduire yango na 13 ans et puis subitement tout le monde bah s'il ko accorder liberté provisoire to éviter réaction na ezali parce que tout le monde ba imboka bande ko belé bazali ko se plaindre bazali vraiment na kanda ba bito éviter tata ekolo pourquoi asali bongo intervention na vraiment ezani to maloba intervention na ngai ozala boye et ko kamusanga penza soki Congo penza mboka munene boye ba intellectuel bazamu qui pour éviter ceux qui sont dans la présidence de la République, ceux qui sont dans le royaume, ils sont bien. Ceux qui sont président, on a le premier ministre, tout on a le ministre de la justice, on a fait oh bon on va comment on ôter. C'est ce qu'on a évité. Tu sais que n'a kanga caméra été. Et le kanga caméra c'est justice à l'État. Caméra zaki motamanda ko sala tu sais que te manda ko sala l'État congolais. L'État congolais tanga monaki mbongo oh to confiance apesa ki na ndeko Kamerhe et ça mi pendant la ndenge bato bande ko zela teso de mutoto monaki ndenge koma ki na ndenge justice ye moko azwaki musala na ndenge akangaki lelo tanto benga ba cour de cassation ba cour d'appel ezalaka ba niveau par niveau so akebo esimbite akebo donc bango justice eza indépendant ezo kata makambo selon mibeko nango ndenge babimisi Kamerhe ba violer loi te ba violer mibeko te et babimisi kaka na kolandisa ma mibeko et puis et ça la marate kaka na Congo ndeko cour de cassation yango nde ekasaka nyonso ebandaka na banda ebandeli ti likolo etala ba défaut etala ba faute etala yango epesaka résultat ndenge monte ndakisa liboso bapesaki 20 ans ayesu ya malami ba pese 13 ans fallait pas pese 20 ans liboso pona nini donc mambo justice to mambo etali droit soki totikeli yango bakolo nango te tokobeta mama bakupe kosopisa biso makasi tozosalaka basentiment bakanga Kamerhe na motema mabe ntango mosusu mpe Kamerhe wana apesi ndakisa ntango mosusu mpe Kamerhe sante eza bien te ntango mosusu makambo ezoleka kuna to mibeko ezosalama ngai na oyo toyebi te tokoya nango kaka na motema mabe babimisi Kamerhe état de droit Tshisekedi aza juge te Tshisekedi asambisaka bato te bato bazosala confusion ya kokotisa Tshisekedi partout Kabila nde azalaki partout Kabila azalaki na douane Kabila azalaki na minéré Kabila azalaki na or Kabila azalaki na nyonso oyo bino boyebi ezalaki epanzana to bakabola Kabila nde azalaki kuna e lelo tanto kobenga état de droit moto nyonso oyo azwi ebonga ya kosalela ekolo aza na droit ya kosala musala ya ebonga na ye Tshisekedi aza na droit ya kokota na ebonga mutu te po soki aza na bosenga wana te alingaki amoni ba manevre nyonso esalama na makambo etalaki FCC na cash na ntango wana bato ntango bande kosenga ete akanga makambo nyonso atiaka basecrétaire généraux atravaille na bango akokai mpe kosala bongo wana nde tonga topesa efose lelo ntango ministre ya justice azali lelo ntango ministre économie azali lelo ntango ministre pêche élevage ntango baministre wana baza eza mpo basalela mosala na bango kokotisa Tshisekedi kopanza ye partout aza dictateur te soki juge alobi ete nga namoni eloko oyo kolandisama na mobeko songolo pakala
moto boye tokoki kopesa liberté provisoire à condition boye eza na bacondition babimiseli caméra tokoki koloba na télévision te et oyo bato bazangi koyeba bakende koluka bayeba mozindo pourquoi esalami bongo na esika bagangaka yango nazoloba Congo tozana mosika na makambo ebele babebisa kaka Congo te mais babebisaki na mentalité ya bakongolais mboka justice ya mboka na biso tomoni mpena ezali vraiment koévolue te parce que toyebi te bandeko ebele bazosenga kutu barevoke to balongola madame oyo azali ministre ya justice parce que justice ya mboka na biso apparemment ezovanda kaka te tisi madame aza na likambo te madame aye akuti système Kabili c'est-à-dire esalamaka na circuit oyo biso nyonso toyebi touti kosuduka biso nyonso ndeko Willy Bakongo aza libanda ti oyo ezalaki grâce au présidence ya grâce yaki bato déjà balandeli boye madame kaka ye moko bolingo kolatisa ye kazaka bosoto wana oyo akuti bosoto déjà ezalaka na Congo ye moko asali mokanda mpona kotuna ndenge nini Willy Bakongo abimi libanda ye ayebi te ozomona déjà biso moko bakongolais oyo tosala mosala Congo tozoyeba na biso baimportance to tozoyeba ntina ya misala oyo bakopesa biso te bapesi oyo esika songolo pakala batela esika wana yo olobi te lokola nga na nsina mesala na nga na misolo mpo biso système na biso to ezaleli na biso oyo bazuzi ya biso ya kala bamesala nango ezalaki moto aza na mbongo ebele ata asala eloko akopesa misolo na ye abimi eza ezaleli oyo tokobenga système wana na sur 100% esi elongo ata 5 à 10%. ekosila kaka na 5 ans te na 3 ans oyo te kasi moto na moto soki akomi kozwa conscience na ye te ngai lokwa to biso bazuzi bapesi biso mpenza bokonzi bokasi nyonso ete tosalela mboka to tosalela mosala na kolandisama mibeko nde omona ete moto nyonso akozonga na nzela na ye madame ikut aza mosika makambo wana eza système Kabili oyo etikala oyo ekota na mitu na biso nde ezosala confusion ya biso bakongolais tozoyeba te justice eza nini droit eza nini mobeko eza nini donc tozoyeba na biso yango te tozozwa eloko ya justice tozwi tolatisa yango Tshisekedi aza maître avocat te Tshisekedi aza président de la république aza garant de la nation et puis mutu na mutu ayebi ebonga na ye wakosalela mosala na ye. Merci mona mboka tomoni mpe tomonaki biso nyonso Congo hold up esilaki kolobama awa ete le sénateur Avi Joseph Kabila yena libota na bandeko mosusu bazalaki cité na makambo etali Congo hold up et puis tomoni susu na procès Chebeya basili kotanga pe kombo na ye comme combattant ya meurtre to pe ya liwa ya mwana mboka Chebeya tokoluka tozo mwa intervention na yo moi mitude ezali kotunama est-ce que un de ces jours tokovana toto lai to lamuki pe boye tomoni pe le sénateur Avi Joseph Kabila devant la justice to pour que à se prononcer to à se justifier par rapport à l'accusation to ba art na nyonso ndeko ngape na kotuna mutuna na bolimbisi pamba te to apeka ba pandisango na kotuna te kasi ngape na kotuna taba o ba kolanda biso soki baro mituna ete soki Kabila mokolo mosusu pe to komona ye aleki eboso akosamba oui ekosalama na ndimi lelo tondimaki ke John Numbi akokima ndenga kimi lelo John Numbi azalaki prince toyebi eloko nini John Numbi azalaki babandaki kotanga ata komone kotanga ngo boye na loyenge te John Numbi azalaki prince ya Congo lelo John Numbi akimi nini Kabila aza nzambe te Kabila aza Jésus te otolukaka mwana nzambe aza Jésus te Kabila aza assassin oyo aboma bato ebele aboma mboka aboma bato ayiba asala makambo ebele ekokoma nango na ngonga oyo Kabila koya kosamba akosamba protégé na constitution oyo lobamaki ete yala ba constitution monsieur eza na sime batami na ndenge kazaki président de la république ba place misusu bakoki kosimba ete du genre aza intouchable ndeko na isiko bango bakolobela pamba te Kabila ntango asalaki constitution asalaki yango na taille na ye ezali lokola elamba oyo abandaki kosala po ete alata vie mobimba donc asalaki yango ayebaki te lokola ye azoyiba Congo azopie Congo azoboma bakongolais azosala oyo ye akoki kosala yebi ke mokumba wana mokolo mosusu ekozonga kasi yambo ezonga nga na milengele deja mpona kobatela to kotonga ndako ya mabende po ete ata eloko nini etushe nga te nde asalaki constitution wana kasi lokola nkolo alalaka te epesaka mpe kaka ndingisa lisusu kaka na baye oyo asala na bango wana bango soki bandimi ete basala lokola basali matata ponyo ekozala malamu matata ponyo lelo azolela mpona nini bandeko bazwaki conscience ete matata azolukama
po ete te matata nanu bakangi ete bato bazosala confusion eza nini ndeko tosisa na likambo ya kabila bongo tokota likambo ya matata lelo oyo bandeko na biso ya sena basénatere na bandi mibale misato bakokotisa deja mayele to bokasini oyo bango bakoki koluka mpo ebele bazobanga kabila ata na nkombo ya pamba kabila si asila na ye bazobanga ye na nkombo ya pamba kabila si asila na ye kasi soki conscience na bango esali basala lokwa basalaki matata ponyo kabila baosambisa ye kabila kozongisa mbongo na biso oyo ezobatama nano na nsima ya bg fibank wana kabila aza na babiloko ebele ya biso ofo azongisa ye fo tobatela ye malamu aza mosuni moko malamu ya monene ya kotike nanu apema nanu na kimia nde azopima wana bazwa kaka nano bambisa mike mike toyebi na biso ye moto atindaki mais singo tokanga no oyo mike mike wana bafanda bapema mpo ye ngolo monene soki afandi akokanga place akozangisa baninga esika kofanda. Merci mon amboka tosolola mpe makambo etali matata ponyo tomonaki cour de cassation ou cour constitutionnelle déclaré qui makambo na ye incompétent bazali incompétent mpona kosala makambo na ye intervention na ye ezali nini parce que tozomona mpe dossier yango ewumeli mpe mwa mingi malgré azali kosenga ete batika ye mpe avivre en paix parce que azomona loka aza na insécurité moyaki ezwa basoi na ye eza te abeleli sena ezalaki censé koprotege ye ezoprotege ye te toyebi te mona mboka intervention na ye ezali intervention na ngai eza na okamwa soki matata ponyo ti lelo azoyeba eloko monene oyo asala bakongole te bukanga lonzo tokobeta masolo bukanga lonzo wana so tokei tolakisa bino bilili bomona ete mituka bisaleli oyo leta congolais abimisaki misolo na ye mbula matala ebimisaki misolo na ye po ye na ntina kosala bamasango oyo ya bana mboka balia matata azwa yango basala contrat na Afrique du Sud na ye na kabila basala contrat na Afrique du Sud mbongo ebima ebele et puis oyo babandaki koteka na Afrique du Sud ebandaki kokende wapi et puis nani abandaki kogere yango mbongo ebimaki na nkombo ya nani mpe abimisaki to amatisaki apesaki projet wana mpifo ezalaki matata ponyo te ye azomona yango eloko aliseki lokwa eloko ya ndako na ye eloko ya république azoganga batrahir yo trahir Congo mobimba oyo tolobi na oyo eloko nanu te et puis ozosenga protection baprotege yo na koyiba oyo yo yibi bakongolais pendant autant d'années oyo tokufi nzala biso mo masangu na biso eke kotekama na Afrique d'ici biso toliaka basali te sikoyo lelo tobetela ye maboko ndeko wana ezosala mwa soni kotala mpenza bakongole na biso to bapolitike na biso bazangi eloko ya kosala bazoyoka mpe ata biso soni te soni mpe ya bana na bango moko bazoyoka yango te kosala biloko ya boye na nsima nango bi retour ekoya yo ozobanga te ntango retour ekoya olobi batrahir yo mais ntango okendeki kosala bacontrat bukanga lonzo oki osali contrat na Afrique du Sud na bamindele wana bobandaki kosolola bien lelo mundele aye po bolobi mundele ayebi français te ayebi anglais te soki minoko nini oyo oyebi mais ntango bobandaki koteka bobandaki koyokana bien na mbongo lelo ekomi bopesa biso compte arande na makambo oyo ya biso moko ya Congo yo ozomona yango liseki ozomona yango lokwa biloko na yo ya ndako oyo eza likambo ya ekolo mobimba makambo etali cour constitutionnelle ye aza lisusu na mpifo ya kozala kuna te mpo aza su sénateur te aza sous premier ministre te aza lisusu aza mpe président de la république te kuna eza bakambi ya ekolo nde bazalaka kuna mokambi oyo ya gouvernement nde akoki kozala kuna mokambi oyo ya sénat nde akoki kozala kuna donc bato ya minene wana ye na mpifo na kati wana aza lisusu te ndenge wana ifalaki bakitisa mokumba wana na biloko ya mike lokola baappel bacassation nde ekoki kokata likambo ya matata ponyo ye akoki kosenga na liberté te asambela nanu kutu soki mbongo wana eza kaka azongisa soki mpe kosala ndenge nini kende esika ya luka batika ye baotike nanu lelo te aza na affaire na mutu te ya niongo ya mutu te mais aza na affaire ya république mobimba. Merci mon mboka tomoni mpe armée ougandaise na kati ya mboka tomonaki ndenge bazali kotirer vraiment bazali koboma na niveau ya likolo vraiment mais tomoni esali eplaire mpe bato nyonso te si on peut dire mais une personne tout quelques-uns mpe baza content ya komona ete baarmée ougandais nde baye koede biso mpo ete basangana na ba FRDC pour ke bakombata to mpe babundisa baennemi ya mboka na biso intervention na yo ezali nini na bosangani na bao mpe tozomona mikolo tata ekolo bazali vraiment en collaboration makasi vraiment na Kagame président ya Rwanda intervention na yo vraiment ezali nini nga na kosepela makasi na likanisi wana ntango bazwaki armée wana ya bapaya eya kobundela biso de biso to wana ona basoda te bato baosala confusion et puis bato nayebi te bakongolais biso
Congo lokola ba baby sango na système moko boy mayela ba congolais pe kindaka na système moko limisanga na ndenga mabete photo raisonna ka to kendaka musika toza na mboka mokala mingi tawa état de siège ba to boya oyo et utaye ko lakisa biso lolenge nini toza na ba soda na STT mais ba yebisa biso toza na 150,000 soda na est kolandisama kaka ndenge état de siège ekoti toke ko se retrouver même pas 5,000 soda oyo ezobunda bitumba banani ba obunda na minute so boza na babundi te pona ko kende pe obunda bitumba lo lokota bana batu te poka baza mibali bake ko sima minduki mais ozwa ba oyo babunda ka déjà bitumba ngo po balonga bitumba ngo et lelo yo soki Tshisekedi aza président ya Union africaine za Union africaine ka pona kolia misuni na ba fête na bango basala te ko sangana wana kokoma bomoko eza bolingo moko ezaka na kati wana soki moninga aza na likambo baye kosunga ye Union africaine biso tokanisaka ezalaka kaka ebaluki awo ya azwi bokonzi ezonga me na suka nango ezobotela Afrique nini Afrique soki esangani nde komo osangana boye moto aza na problème boye toke tosali renfort esimbi boye yo motu lelo akoloba lelo ke nga armée wana eya te po lobi eyaki koviole bato bo nayebi te oyo ya bauganda wana nao nayoka oyo namoni ezosala esala succès mingi eza barwandais epuis barwandais yango biso mo bacongolais nde totinda bango basala biso mo bongo biso mo bacongolais totinda bango basala biso mo mpe biso tozobomba bango na bandako na biso na baeste tozomona yango tozomona bachef coutumier bango moko basalisaka baréunion ya barébellion na bandako na bango so yo koluka rwandais nini oyo aya koprotege mboka na yo tandis ke yo moko ozobenga bango opesi bango na esika kutu bobongisa bosala mayele nde nini ya kokata bandeko na biso kingo po ete baminere bamindele basepela nango oyo ayebi teke bamindele union européenne nde esalaka bitumba este oyo ayebi yango te nani lelo soki kagame bakomosangana na Tshisekedi fo bamituna ti mpo ani kaka afrique ezala bato bakufaka na baeurope te po ani mpo ani ezalaka kaka na bangola bato bakufaka na bazi te po ani ezalaka kaka biso mais union africaine ntina nango ezalaka nini ezalaka mpo bakende kobunda mpo bayokana il faut bayokana bayeba pourquoi barwandais babomaka bacongolais e nani asalaka to nani atindaka bango e bamindele bayebi monisco esi esali bamvula boni bakoboma bato monisco eza na balance roquette eza na drone monisco eza na nyonso oyo biso toza nango te mais monisco eza nango mais boni monisco ezokoka kotia kimia te epuis babengi yango elisanga ya kotia kimia biso esi esala kimia banda mokolo nini ata mbula misato ata moko tosomona monisco etie kimia e biso tofandi kaka tolobi lokola kagame abomaka biso Tshisekedi bayokana te basolola te Museveni bayokana te eza kozanga bandeko nanga soki union africaine wana oyo tolobaka union africaine wana ekomi mpenza na mal ekomi mpenza na misala bokomona afrique oyo bitumba ezala te mpo tozala na bomoko yo oza na bana na yo mwana no ata moko abunda to babetana okoka pasi nde esalaka biso siko balongola biso eloko wana bakomisa biso binemi alobi bino boza binemi bobomana mpo boyibana o banani bakosala eza mindele basali bakaboli baprésident na bino mpo bobunda bango bazorenye mpo bazalaka na eloko te bango bavivaka awa sikoyo lelo ntango tokobenga union africaine bande esi esalama union esalamaka kaka na français esalamaka kaka na maloba me na baacte boye nde tokomi omona boye ntango esalama te yango tozosenga eloko ya boye esalama te epuis tomoni renfort esalami makasi bandeko wana barebele wana basalaki sabotage bazwi bandeko na biso bazokata mitu baofilme bamoni yango esengo mais ntango armée ougandais esukolaki bango en tout cas namoni utilité ya union africaine nde namoni ete afrique ekomi mpenza koyokana mpo mutu mpo obunda na ennemi kozala nde mosika te foza pembeni oyeba mpenza pourquoi Tshisekedi apusani pembeni ya kabila lelo aza apusani pembeni ya bato ebelebele lelo baza bango nyonso bakoma okimia ye mosika elelo soki apusani pembeni ya kagame ayeba kagame réellement est ce que eza ye to eza barwandais ye moko ayebi na ye ke eza union européenne nde esalaka biloko esalaka na este wana mpo soki monisco azokoka te seke eloko moko eza monisco akoko denonse te epuis union européenne wana ezokoko loba eloko te yango elobaka kaka makambo ya opposition bango balingaka ntango opposition esalaka désordre nde bango baprofitaka na kati pour ke baya kosala oyo bango balingaka kosala na Congo wana mboka tomoni mpe bandeko na biso ya lamuka toyoki bakosala sitting le 13 devant seni mpona koboya Denis Kadima oyo azali de leader pes ndenge bango bazali koloba toyebi te
point de vue na yo to moi maloba na yo par rapport ya titi ngona parce que tu dis déjà papa quand Mazali déjà en fonction et si avant que cela dia ba remise épouse et ça banda pe musala ne musala c'est bandaki mais pour na komona bande ko lamuka ko continuer toujours ko insister te ya ko boya Denis Kadima oyo bango bazali komona ki azali mutu ayi de pes intervention na ezali intervention nanga ezali boye ndeko Martin Fayulu Madidi ayebi na yeke azotambusa na yeba na batu pamba Kadima deja bandi musala na ngambu koto bandeko ya IDPS na bandeko mususu bazo komilengela pona ba election erango yango ya belelaka ete bayibi pouvoir nanga osali eloko te mais olingi bapesa eloko moninga si asali ere yango ndeko azolengela te azoloba kaka pona Denis Kadima oyo basi batie et dede ndeko Martin Fayulu comprendre te ke azali lisusu na impact ata ndambu oyo abandaki yango na ebandeli te ntango Tshisekedi azalaki na pouvoir azali yango lisusu te liboso azalaki na mwa makasi na réseaux sociaux ata komi na réseaux sociaux atute esimba lisusu te ake na bainterview asali bainterview actualité azosala yango lisusu te actualité akomi kaka koprofite soki Tshisekedi akomi koloba ye po ayebi ke Tshisekedi akozala na congrès jour wana nde atindi bato na ye mongongo na ye yokana ata na nsima Tshisekedi soki asisi koloba bayoka mpe Martin Fayulu alobi na ndenge mabe te bandeko na ngai ya eside na bandeko na ngai oyo boponi nzela opposition soki oza na mposa ozala opposant sala opposition na ndenge lolongwana pa Martin Fayulu tam suyo po ozala inspiration na ndenge na bandenge na ndenge nini na oloba bandeko na nga opposition nini na Congo ezala kaka ya ba election opposition nini na Congo ezala kaka ya seni biso nyonso toyebi kondo Tshisekedi akosaka interview kaka sur plan social moko boye ematisie ndeko Martin Fayulu ayeba te ke bato oyo mwa misato amemaka bango na basenyo atambolaka na bango na bazaka mpe na besoin batambola mpe na banzela bien bazaka mpe na besoin babongisela bango courant bazaka mpe na bosenga bana na bango ata wana batanga classe est ce que ayebi bana oyo ya batata oyo azotambola bango bazotanga to baotanga te est ce que si atamboli mpo na gratuité ata ya bana oyo wana pamba te bato oyo azobundisa bana bango baotanga deja bazozwa yama basalaire na bango et lelo totala opposition ezokoka kobundela population mpona mambo etali socialité lelo totala opposition kaka ekomisi biso na république ya baélection na république ya baseni soki arépliqué na seni te ya baélection touti osala baélection même pas 4 ans ou 3 ans te inane kaka ya pamba bakomi réclamer baélection donc toza kaka na république ya baélection wana nde question ndeko Martin Fayulu Madidi opposition esalaka bien na mboka pour ke esala ebouge to eningisa baye oyo baza mpenza na bokonzi basala mosala na ndenge esengeli kasi oyo ya yo opposition yango esilisi yo na ngala esali ke okota osangana na Kabila na marche na yo bobelela Kabila zonga Shaderi na kati ya marche wana Jeannette Kabila na kati ya marche wana bashege babimi bayibi biloko ya population ya pasi ole bayiba Shader mobimba na ye aza na bambongo batambolaka nango bayibi biso pendant 18 ans na marche wana bazobelela Kabila zonga na marche ya Lamuka oyo ezalaki soni ndeko en tout cas eza pasi kozala na mboka lokola Congo eza pasi baopposant na biso baza na bango na soni te ye moko ezosala ye concert se biloko ebele ya kolobela ezali awa balibanais baza na monopole makasi koleka bacongolais basali babiloko ebele baindien congolais ketala mosala oyo asalaka na mbongo nini azwaka mais nani akolobela population soki kaka opposant na biso aza kaka mpo na baélection Denis Kadima ye moko ayebi conscience na ye nkolo otanga likolo ayebi ke jamais akolongwaka au moins ke basala élection mosusu soki katoliki kutu oyo azali sanse to azali na ndingisa ya koloba ta eloko wana alobi mambo ya Denis Kadima si eleki ebongo ndeko Martin Fayulu ochange nini ozomona ndeko azoluka trouble moko mpo na succès na ye na nsima nango bandeko oyo bazoluka baganya ata mo eloko moko soit babima bamamo balingaka babima bazanga te eloko moko boye pour ke ye succès na ye simba ezosimba te pamba te mutu nyonso asi afungoli miso tosi toyebi ke bapoliticien na biso baza na bosenga biso toya kotika bango baleka na mitu na biso bango bazwa ye alingi totike na baélection après lobi nango mutu mosusu aya atie makelele baélection mosusu aya baélection sociale tokolobanga mokonini mango ebele fo tosala pression ya sociale na yango wana bandeko balandi
ezosala mpasi Congo oyo tobanda siko koraisonne topusaka raisonnement na biso mosika so likambo esalami totunaka pourquoi epuis soki likambo wana ezosenga domaine moko boye luka no bato ya domaine wana oyeba na esika tokóma république moko ya bazoba te biso moko bolimbisaka na ndenge mabe te po likambo kamere na kambo ndenge kolatisa yango tata ekolo epuis moto alobi atiki justice ezala indépendante donc justice esala mosala ndenge elingi malgré justice na biso si emesalaki na système ya moyibi tomonaki oyo tomonaki mais conscience ya bato wana siko fo esala aboyi kosala oyo kabila asalaki mona kabila asalaka alongola bato nyonso toyebi eloko kabila asala alongolaka bajuge nyonso aremplace ya sika pourquoi alingaka bajuge oyo bayokaka ye mais Tshisekedi loko aza démocrate alobi te mutu nyonso conscience na ye esala ete Congo eza état de droit. Tomoni pe bloc ya Shader ebaki kodéposer liste na bango lelo na CENI mona mboka toyokaki to bango baki ke bakokende te mais tomoni lelo enfin baki kodéposer bloc ya Shader baki kodéposer liste na bango intervention na to mwa maloba pour que to liste o bango baboyaki bato na bango bakosala na nini te ba partenaire na bango bazoboya kadima siko bango bato wana bango pe batambole pona kadima siko bato bazoyana bakosala na banani na bakadima kato baoluka gouvernement mususu après bakadima boso mona théâtre oyo ezoleka na Congo balingi ba distraire biso tokomi na ngonga oyo mboka oyo ya biso munene ba océan minene boy tozanga bato de pêche lelo bambise komi koya lelo tokomo mona oyo tobandai komona te tokomo bimisa ko vivre ba réalité mususu bato baoya na ba distraction liboso ati atamboli nanu abeli kabila zonga bimisi ba shege belé na nzela bayibi biloko ya population bayibi lelo pona kadima wana tango baoboya wana babimisi ba shege wana na ba Martin Fayulu na ba miyibi na bango batambolaki na bango nzela nyonso baleki bayibi ba carburant bana bato nzela nyonso baleki bao batekaka ba bilokos bayibi ba fer nzela nyonso baleki o batekaka ba mapapa ba mimbongo ya bato ya pasi. O Kabila sali 18 ans koki ko créer ba entreprise te abomi ba entreprise nyonso ya l'état lelo yo Congolais komi ko vivre kaka na balabala tie mesa ateka ba opposa ba bimisi ba shege bazoyi ba biloko na nzela wana tango basanganaki na ba Shadar et puis moko alati polo ya Rossi pembeni pene ya Shadar oyo bango bapesaki ndingisa ya kobeta masasi na marche o ezaki ya ba chrétien bozomona tozobima lokwa république Congo ya bato maboma na ndenga mabete bolimbisanga ngai elekelanga ngai ezolekelanga soki Congolais nyonso azopense boye te eza kaka pasi so mutu nyonso azopense boye te eza kaka mwa pasi yango nazosenga na bandeko na biso ya FCC toyebi boza na posa ya kosala opposition mais bozo ata ba film ata ba video ya kala botala ndenge basalaka opposition basala yango ndenge nini ndeko Martin Fayulu akokai kozala na mwa ndambo me ye alekisi yango ya motema mabe aosala su ndenge ezalaka te. Merci fidèle internaute vraiment mwana mboka tokomi vraiment okóma na suka émission na biso tokoluka tozwa mwa numéro na yo mot de la fin na yo pour que tochite vraiment. Numéro nanga ya téléphone na bandeko o baolanda nga ba souhaiter nga ta joyeux anniversaire plus 243 82 544 56 plus 243 82 544 56 en tout cas na lingi bino mingi bolinga pe Kongo mingi bolingaka koyeba makambo avant que bopanzaka sango biso nyonso toza bato ya droite kasi tokoyekola ngo kaka na bato ya badroite tokozwa moto ya droite tokotise ye olatisi ye kazaka bato mosusu ye olatisi ye posa moto mosusu o madame wana osala madame azosala nini soki par exemple bapesi yo telefone moko boye eza na couvercle moko ya sika na kati michopo ebeba totia exemple neti na bokoloba makambo etali justice wana mamanga na oza aza bien sikoyo na kati bayo bakosala baappareil wana ezalaki na système nini epe euti wapi nani anoma bango na système nini et pour changer ce système là pour ça la combien de temps pour ça là et changer en tout cas na lingi bino mingi penza to kutala mbala sima babona na bino. Merci vraiment fidèle internaute, merci à s'abonner, à la toujours branché na kati ya Tindika télévision, merci na Biyumbu yo azaki na sima caméra, merci na Mike Luzayadio. Quand on m'a vraiment tout le monde na Mikolo Zali Koya, à la prochaine numéro, ciao ciao.
d'expérience. Eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour. Elton Store. Oh, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne. Oh, il a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso. Et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh, yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko. Le sérieux. À quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.